nous devons faire un effort. Ce qui total elibatu mutumoko ta ko s'occuper na makambo na biso. Il y a alternance na kati ya mboka oyo. Oyo ndeko Kabila assassinaki, abomaki pona koluka alternance na kati ya mboka oyo. Kabila na makanisi pe maele na ya mabe esengela ki po ete atika pouvoir. Aboma ba Congolais, atumba ba Congolais, a créé ba fausse commune. Et mukolo ya lelo le 19, biso tokomi wapi nous avions perdu 2 caméras. Caméraman wana na présenté alala na boloko côté ya Ndolo kuna. Na ba Moïse Monidela. Donc ça nous rappelle ba effort to sala pour que toza alternance au toza ngolelo. Bien que les années effectivité dans la mesure où Toto ndia na parlement na ba yanke moko to yibi bisika ba otite. Ennemi ya Congo ezali ndeko Kabila. Ennemi ya ba Congolais ezali ndeko Kabila. Démocratie na dictature eyokana te. Peuple congolais yeba ete Moïni topé assassin ya Congo ezali ndeko Kabila. Curieusement, que le président Félix est-ce que Babouma qui nous restitue la pour Aza, beau frère Yaga de Kornanga, de on ne sait pas. 421 Pas de Kornanga, Oyo, Oyo Aza ya Naï. de fausses communes de Maluku. Baza ba Congolais ba Butami Nous avons Awa, besoin de mais papa savoir na Bango, les nôtres qui sont Sénégalais, morts. Congolais. Qui étaient-ils? Alors, on Qui va sont-ils? Bazali, Et leur Oyo nom. comment on ma grand quartier, pas C'est ba la champion à seule chose Kinshasa. que je demandais aujourd'hui par rapport Anima à kuna cela. animal. Je me rejoins à tous les morts. Na kanchachi, soko comme ba je mona viens de kaiba le na dire, mo sur place, baluka kindeye. Dans un mariage, il y a toujours des divorces. Faites attention. Oyo ndeko naï papa moko. C'est bien dommage et la lutte doit continuer. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa basoin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa basoin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kuta eza te ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo avalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller zate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa
ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numéro oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa basoin de santé à l'aisement calmement sereinement po Mutualité Misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya Mutuelle Misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na Misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na Mutuelle Misunga tembe ezali eza te? Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba Bana Kinshasa tosa la confiance Naba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe Power Buzz Car eye kosilisa batrakaseri nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso Power Buzz Car le travail des professionnels que yo oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants.
site ya Kolo masolo ya danger masolo ya kitoko angofrance.com mboka zimisala Franck Diongo Kane Mbote la journaliste intelligente. Oui, moi la mboka leo tomoni MLP Mobimba oye ko rendre penza hommage na ba victime o bakufa ki bongo le 19 septembre 2016 oye ko loba nini na journée o pende ezali tikala penza na mitu ya ba congolais o penza Kabila aboma ki bande ko congolais pona ka ko beta c'était kamo etali carton jaune. Tolingi koyebisa peuple congolais pe kolakisa na mokolo lelo ke toye ko rendre hommage na bandeko oyo batikaki biso pona bitumba ya démocratie ya alternance na kati ya mboka oyo ndeko Kabila assassinaki abomaki pona koluka alternance na kati ya mboka oyo. Kabila na makanisi pe maele na ya mabe esengelaki po ete atika pouvoir aboma ba congolais atumba ba congolais a créé ba fausse commune yango toye kokanisa bandeko batikaki biso pona bitumba ya alternance bitumba ya démocratie tobosana yango te oyo Kabila bomaki oyo Kabila assassinaki oyo Kabila kundaki ezalaki nde mokolo ya lelo ezalaki mokolo ya lelo yango toye kokanisa kokabola pasi kokanisa bandeko wana batikaki biso pona bitumba oyo Kabila lingai kotika pouvoir te abomi ba congolais akundi ba congolais atumbi nde mokolo ya lelo biso MLP tolobi ete esengeli tokanisa bandeko na biso pamba te Kabila c'est un grand mal pour la République démocratique du Congo. Kabila c'est un grand tueur pour la République démocratique du Congo. Botala na ba photo, ba famille au bâton du kuna na kati, ba victime pour être pour na koluka bitumba ya démocratie, koluka bitumba alternance. Yango mokolo ya lelo. Biso MLP, toye ko kanisa, toye ko kabola na mabota wana, pasi wana elekaki na motema. Pasi wana elekaki na motema toye ko kabola. Pona ko kanisa bandeko yo batangisa ki makila na bango. Pona koloba na Kabila ete Kabila esengeli akende pe akei kasi yango esengeli na biso tokanisa bandeko batikaki biso pona bitumba ya démocratie. Oui, message je lancé la population congolaise topé na ba famille ya bandeko penza bakufisa bandeko na mosusu total na MLP bato bakufaka ebele bakimokolo pokena ko tia bana morgue ya mama emokasi bazaki na esika malamu te bamsu babolaka bebemelumbaka solo message je lancé na ba congolais na makambo Kabila penza sala apparemment le quoi tozo kwa pe okabola na Kabila ngote oya bomi penza ba congolais. Peuple congolais yeba ete Moïni topé assassin ya Congo ezali ndeko Kabila yango mokolo ya lelo toye kolakisa eke Kabila pona bitumba ya démocratie abomaki biso akundaki biso tobosana te ennemi ya Congo ezali ndeko Kabila ennemi ya ba congolais ezali ndeko Kabila démocratie na dictature eyokanaka te démocratie na dictature ebalanaka te Kabila c'est un dictateur aboma ba congolais tobosana yango te mokolo yango ezali lelo tokanisa ete Kabila aboma biso pona bitumba ya démocratie pona bitumba ya alternance Kabila aboma biso pona bitumba ya démocratie pona bitumba ya alternance yango mokolo ya lelo toye ko rendre hommage na bandeko oyo batikaki biso pona koloba ete Kabila esengeli akende mais Kabila aboma ki mingi bamabota ebele ezali na kati mpona kokanisa mokolo ya lelo maba mosusu bakoma bandikape bamosusu baboti bakufa mpona bitumba ya démocratie na bino MLP eloko nini bozokonte kosala na bafamille oyo babungisa bandeko na bango babungisa bapapa na bango et surtout mpe journal lelo bozali kokomemore bamort wana ya le 19 septembre 2016 biso MLP oyebi que tozali na bureau ya doléance pe ya revendication ya population esengaki na biso ete tofunda ndeko Kabila po bakanga ye na CPI na oyo nyonso ye asala peuple congolais esengaki na biso tofunda ndeko Kabila bakanga ye na mabe oyo nyonso asala peuple congolais na CPI nakanisi eke ezali kosalema esengeli na biso to soutenir
démarche wana ya mabota oyo ndeko Kabila boma po ete ndeko Kabila bakanga ye na Cour pénale internationale na bato ya mabe oyo ya sala oyo boma ba congolais liwa ba négociaka yango te makila ya moto ba négociaka yango te. Kabila c'est un grand mal pour la République démocratique du Congo et sengeli na ye asamba na makila oyo atangisa na bato ya boma akende na ce pays. Merci. Bakila Nogo, Bakila famille, Bakila Balika. Nous sommes Baro Bazawana, à Silosi. Listé à Moko. Oyo nyonso malobi na na pesi bino lokonya. Ba mama batata. Oyo bana na bino. Bake kuna Congo. Bake pambate. Les notés, lobby. Comment est-ce baba? Merci Miki. Mika Kolobaizate, Kakamoko, Jean-Claude Fouéba, à ce la 421 corps, la fausse compagnie. Merci. Sika topesi motangisi ya droit de l'homme oyo sokeiti bekazalo bekakatende Hier, au la caméra, Jean-Claude Fouéba était président. hier, Aza, moi si à Soda. Jean-Claude Fouéba Vous allez bien? En tant que grand acteur, en tant que grand combattant. Mombanaye, Babomaki, To Akufaki, Le chien qu'il a perdu à Tchangou. le 19 septembre 2016. Batikala Kopesa Bango et Bimete. La seule chose qui reste. Alors, curieusement, que le président Félix est-ce que Babomaki nous restitue la pour Aza, beau-frère Yaga de Kornanga, de on ne sait pas. 421 de Kornanga, Oyo, corps Aza Yanaï. de fausses communes de Maluku. Baza ba Congolais ba Nous butami avons awa, besoin de mais papa na savoir bango, les nôtres qui sont Sénégalais, morts. Congolais. Qui étaient-ils? Alors, on Qui va dire Bazali, et leur Oyo Komone anima grand quartier, parmi ba champion à Kinshasa. que j'ai demandé aujourd'hui par rapport Anima à kona cela. animal. Je me rejoins à tous les morts. Na kanchachi, soko mamona kaiba na mo sur place, baluka kindeye. Dans un mariage, il y a toujours des divorces. Faites attention. Oyo ndeko na ye papa moko. eza journée toye mpona kokanisa pas seulement baoyo bakufa mais kokanisa mpe ndenge tolinga tokufa yango moni na kati wana ntango bazopresente bavictime ngai nazotala j'attendais nayoka ntango bakosilisa pour ke nazwa parole parce que soki eza na bavictime biso toza bahistorien ya temps présent. Je connais tous les politiciens na ya lokuta na ya solo nga na yebi bango bao bayaka na bazalaki koya ya solo na marche nga na yebi bango bao bazalaki mpe kobatama bazokosa nga na yebi bango e mokolo ya lelo le 19 biso tokomi wapi nous avions perdu 2 caméras caméramen wana na présenté alalaka na boloko kote ya ndolo kuna na ba Moïse Moni Dela donc ça nous rappelle effort tout ça là pour que tous soit alternance aux angolelo bien que les anan effectivité dans la mesure où tout on est en parlement na ba yanke moko to yibi bisika ba otite parce que zotala ka mutu ke oyo population même 20 personnes ba ko voter mais c'est retrouvé avec nous
C'est bien dommage et la lutte doit continuer pour que tu accéder totalement na Otozakolo. Bon, Nemutuna. Alors, na kata code de bonne conduite one. Il faut toyeba ceux qui va commis que ceux qui m'ont violé, bah pour ça la haine. S'il n'y a pas de contraintes, donc il n'y a pas quelque chose de plus important. Ce code-là, à quel effet il y a imposer Batouké, Bassala Boulam. Parce que Moutou, de par sa nature, la personne a toujours été méchante. Il faut une loi, il faut une contrainte. Parce que même dans Mboka Moupaya, que ce soit en Europe comme aux États-Unis, comme on a place mon commis vitesse et dépasser 30 T. Mais dès qu'on est policier, il y a 25 qui ici du sous. Au Banga l'État, au Banga Mobé. Je pense que code de bonne conduite, c'est bien bon. Est-ce qu'il faut changer l'éducation à Moutou? À quoi l'année parce qu'à signer à Bongwani, je ne pense pas. Ceux qui va pasteur, je ne vois pas les codes là et Bongo la Moutou. Bon, tous les jeunes Congolais, les droits n'est droit que quand on sait les revendiquer. Il ne faut pas causer là-bas observateur, il faut causer là-bas acteur. Parce que nous, sommes au Sala Lelo. L'histoire retiendra. Biso, Kobanda, au moins, il image va balancer. Kobanda, il y a Genval et Lelo. C'est nos efforts. Donc, nous devons faire un effort. Ce qui total est libre. Nous devons s'occuper de ma merci. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyelibino ba kongole nyoso oyo bobela kaba maladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soins de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso pona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soins de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuel misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuel misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuel misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo avalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soins de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soins de santé à l'aisement calmement sereinement
po mitolite misunga ezali wana. Tala kosamba na yo te, kobanga na yo te, komitungisa te, luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te? Eye papa mama tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa. Ba memelu bino bongo Power Brass Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Brass Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Brass Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbase-car.com. Topé na contact email contact@powerbase-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Brass Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Brass Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Brass Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Brass Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Brass Car avec impact. Power Brass Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Brass Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo kitoko. Congo France.com